Nous sommes venus devant toi, ô Seigneur, pour t'adorer. Oui, message est à soki bapesaka bapesa mboloko kilo est ce que batali makolo na ye bafani kozalaka toujours de kere na biso kolakisa ngo na sens susi kolakisa ngo na bato nyonso oyo bakufa esala mpasi le 23 juin oyo embono sans bakufa mare bakufi na juin mpasi ma biso kosansi olela bato nyonso oyo bolingaka théâtre bato nyonso oyo bazalaka de kere na biso kolakisa ngo mare aliso te pe à son âme par exemple pour des choses à Silika natikala na biki macha kwa ebisa soki odra ya tikali ngape na tikali ya ba meilleur souvenir na braza ba yamba soki toko grâce à la relation macha pe à son âme maman dole la déker na yo 3000 nanu ebomi mu 3000 nana seba nana seba naomona nana seba mama de mama akoyeba po deja namoni bato mingi batambola pembeni nde bazalaki awa mama de mama esika ozali ya yo yango longoni ya mama shapo akufi mama shapo akufi toza na dei mama wana nanu natikala komone na barankini te nde ezalaka o mama shapo aza na rankini na mutu namona te namona yango te kaka bafi na biso ya bamalemba nkulu bazoya na milimo ya malemba nkulu nde bango na bango bawelelaka baza na milimo ya mabe ya malemba nkulu batambolaka nango na nzoto okolanda mpe eloko bawelelaka eyebanaka te barankini moko inutile me nebemba mama shako oyo akosala fo pa atiaka rankini na ye amema rankini na matanga mama wana atikala kozala na rankini te jeton na yo bowelelaka mibale ya poto bosalela ngo libana na matanga mama shako te esika mutu lokola mama bifalo akozala esika mama bipa endo akozala tolingi komona bino bato babetisi te boya te wana na chepe na musapi na mutu nyonso eveka lobi boya te bokoma te bainternaute na biso kaka nde bozomona toza na matonge oyo babengaka avenue du stade toza na matonge esika vraiment matanga ezosalama mama shako akufika lelo me bato nyonso baza kose réunir awa nde kaka bomona baartiste nyonso baza bato nyonso baye kocompatir na famille okomona bango toza awa na matonge oyo ayebi matonge ayebi avenue du stade ayebi yango j'espère ke tozobala ye yango j'espère ke moto akobunga te esika événement ezali
famille pendant les jours va quitter pour ngai mutu fina pesa rapport pour ngam nazala kina Maman chaque fois na baleki boni ça la baleki biso to bota mi dans 4e na famille na biso azali 6e na papa 6e na maman na biso 3e baya na ye ko baza balandi ko baza liboso na baza en vie tozala baya na ye so na ye bakufi l'équipe alandaki yo dernièrement bapanzaki sango mama shoko akufi ko bamona benga mama pasa ye par chef kufa na février siko na juin il faut comprendre biso ça la choc na kasa azaki la seule maman oyo tozaki la Kinshasa ye aza yaya te aza mama oyo amani kokona bato te na famille na bamama na bakusine nyonso tozali komona bana basebele bana mama moyena tanga nomba nyonso baza na Kinshasa biso bana nyonso tozali na ya biso po boya ngai na koloba nini po ngam na moko lié po na loba za mwana ya mama ko tika basepa ba division wana bana combien pourquoi aza na bana ebele bana na biso so baleka na ndako jeki balia balata fuka na ba classe ce sont ces enfants biso to kabola kate na leki na oya bali awa abali na ndako na ye ya poko lié ya poko biso to C'est pas un problème. Nous avons perdu Maman Makila. On avait fait appel à Batunion. Maman Makila. Maman Makila pendant 4 jours. On avait un message. On avait appelé tout le monde, mais il y a quitté. Donc même ça dit Batunion. Qui est au coup de Maman Makila, Batunion va s'aniner. Baya. Yo. Même pas un coup de fil, il y a un coup de mais, au Koloba, on va associer à tout. On a fait appel à Bandouga. Bandekwa, il y a tout Panissa. C'est mon frère de sang. Bazalaki. Et vous avez vu le premier rang. Bandekwa, il y a encore des choses, tout. Aspect, Muslim, ma maman a fait, tout le monde va s'arrêter toi. Si moi il a beaucoup d'ignorants fort, to sali ma camunio avec nos petits moyens to sali ici, maman m'a coulé, maman m'a coulé.
est-ce que yo va dire oh il y a ma pétition le problème c'est na tout ni est-ce que nous va pétition mais ici dans les médias tout ça va message pour essayer donc on fait ça pour organiser une rencontre avec artistes et comédiens tout ça va vous aujourd'hui matin on venir rencontre avec artistes et comédiens biso nyonso équipe ya mutu toka comme na biso nyonso maman chaque fois mutu asongo par ça mutu elle va porter sa famille biologique et to sanga biso na réunion wana par là to baba to fandi awa bon andeko to sala biso to ko kenete to sala groupe mo 20 personnes ya va s'occuper na organisation ba trace qui prend na réunion na Gabriel yo s'occuper na association yo senga mbongo bien faut to bino ko au soutien yo za makate mo de marque yo s'occuper na boy bino ba to relation boy to s'occuper na boy c'est là on partage ba bien na mutu te il faut pas tout passer un message comme vous avez sur la page dans la 75 de Chiraka non tu es mon frère on a fait venez réunion pour son d'abord on doit voir sa famille on va discuter avec sa famille biologique après on soit notre famille on est au sa rencontre d'artistes comédiens sans exception on est au Zagin à Kif Tekuna on a la gomme je pense que la bande, je pense que c'est pas journaliste, c'est un match. Non, moi, conseiller il faut. Vous êtes secrétaire général. Moi, j'aime pas s'exposer dans ma bloc. J'aime pas ce tour-là. C'est pas c'est quoi parler devant la caméra. Non, normalement. Il n'y a plus une cas à niveau. Venir devant, toujours sur la mission, devant ma caméraman, et puis, je ne suis pas la personne habilitée, je suis le secrétaire général, mais le comité, moi, on a donc dans notre famille, on va prendre la dernière décision, mais officiellement, on va se retrouver dans la presse. Ce n'est pas le seul qui va dans la presse. Non, le problème. Moi, je mets ça dans la presse. À part, nous avons un ramsou dans la salle, après, c'est qu'on n'a pas de l'image. Par rapport à chaque appel, biso toyaka te juste mosusu ezalaka na cadre ya polémique parce que toza mpona te problème nanga ezali secrétaire général oyebi bien ke na kati ya théâtre congolais tozalaka NTPC oyo ezali association nationale artiste congolais on doit NTPC il y a aussi d'autres corporations comme aussi comme plateforme de comédiens avec d'autres mais en dehors de ça quand même en tant que secrétaire général des problèmes comme ça national mais problème d'artiste nyonso comme ça pour la vision vraiment et ça bien pourquoi parce que c'est une administration on dit que non quand même na kati ya théâtre il y a aussi d'autres corporations pour les camarades pour que tous à la makasi tout comme là parce que nous avons des lettres que chaque minute s'il y a un problème tout comme là NTPC il y a plus de protocole mais juste ça jusqu'alors le qu'on a bino aux allants on a esprit voilà il y a pour la tête que tout le bas bon ce qui est ça d'accord il y a et ça le maman chaque auto kufa sikoyo vraiment au lobby que la kebino mopanzi par exemple outi ozali na ozali na mort vous comprenez déjà à partir à HJ nos ozali déjà wana faut ya kwa na mort comment la tractation pour la mort de scar rochai vous comprenez so ozali déjà wana on comprend déjà comment ça se passe on va sur les na comment on a wana te oyenga bango de la caméra pour vous confier mais on est dans cette une amoni ça quand même là je aimé on va me quoi non mais non te outi maman la qui oyebi donc tu as kino donc on dit c'est là si pour yo et dans notre famille là si on tombe dans la situation yo de l'autre qui va vous par comédie comme par-ci par-là vous comprenez chacun peut avoir des belles comme qui était aïe journaliste à la sortie donc on baby ça y est asa bachete asa ba dia ga filmer na ba kutaka ba neni biso bana cheki to ba be
Obeta